likambo ya kokamwa mama a BBC via bana na ye mibale moko ya mwasi moko ya mobali a BBC via bana na ye ndenge nini mama bautaki Espagne bakomi kova na France tant mama akomi na France azui abwaki ngunda lisusu olie alobala France ke bana babotama na Espagne ya robi bana bauti Kinshasa do bana babotama na Poto bana ya Poto mama abwaki si bangungunda ke bauti Afrique na République démocratique du Congo ata yo moko tala via bana e baby sika bana bakoki ba 17 ans ba 14 ans moye ba mikanda ezali sute kasi eloko nini esalaki ke mama abwaki sabana na ngunda bauti Kinshasa balungwaki na Espagne bakomaki na France ndenge nini papa ya bana oyo azali wapi eske mama oyo na bana na ye na mobali bazali kaka mobali soko azali wapi qu'est-ce qui se passe au sein ya famille oyo yango lisoto kobetela le bakambele lo kita très grave na France bandeko France oyo nde makambu ko ratete to kobetela yango lelo awa kaka na émission lelo ezalaki lokola ndoto ekomi réalité babandaki koloba yango baboyaki yango mesika ezongi ekomi réalité soki obwaki ngunda asile politique na Grande-Bretagne direction Rwanda esika api ba kotraiter makambo na Rwanda soki esimbi na yebite soko kozonga Grande-Bretagne to okotika na Rwanda yaya plus de ba millions de personnes vont ngunda na Grande-Bretagne ba kotinda bango na Rwanda o wapi Rwanda c'est un espace où ya kocha batwana ya tala projet o ya balkanisation ya mboka na biso ndenge na ko kende kaka boyo to fungola misu ba africain o ba na Europe ndeko mwasi oyo aleli. Suivons un peu cette vidéo. Écoutons très bien. Sans précédent, les mesures dont on va parler maintenant étaient inimaginables il y a 5 ans seulement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la délocalisation du traitement du droit d'asile. Vous voulez demander l'asile politique en Grande-Bretagne, rendez-vous au Rwanda. C'est là que votre sort sera tranché. C'est là que sera décidé de votre avenir. Voilà ce qui a été voté hier en Grande-Bretagne et c'est le 3e pays. Maintenant, le 3e pays européen. Yaya tangu tokanisaka bandoki bazalaka kaka en Afrique nana kosibino bandoki bazalaka kaka en Afrique. Tout le monde a bandoki ba Afrique parce que nous sommes africains pour noir. Nzoka ba mindele bazalaka pe ba grand choix ko sakana te. Tala koko ya mundele oyo akabeli mwana ya batu mwana popi. Nzoka mwana popi wana azali monstre mwana popi ba bwaki na poubelle. Na butu nango azongi akeko kuta na akeko vanda isika ba jouer ya mwana ezalaka o makambu ya somo boye mama na ye aleli poto makambu France na yo kolala nasa kolala wana na bandi kolota ndoto nazolota ndoka ndoto nde ezala komona loko ozomona nyonso na bandi olota ndoto na moni na cuisine nanga c'est comme si loko ezolela ilo konezi le lokwa son ya chassé lokwa son wana ndoto lokola son ya chassé lokwa son ya nani yango bouger lokwa ba voisine nanga pe ba déranger nga makasi na ndoto na bia ekoza ba voisine na vandi après na kisu makelele na bwaki siko misu direction ya cuisine na moni siko penza mutu azobima wana na ndoto na nga na moni mwa elongi ya mwana popi wana ezobima efongoli chassé wana ebimi abandi koya na couloir aye na couloir ti akoti na chambre moi komi na porte chambre moi nanga aotala tala mopanzi atelemi siko eda nzoto ya mutu mais elongi na ye ya mwana popi wana na ndoto ngasko na la nazaki neutraliser omondi zara c'est comme si na ko bouger nzoto te loko te siko na otala ka scène loko ba neutraliser nzoto nanga na otala kaka mwana popi wana ndenga azoya na nzoto ya mutu na elongi ya mwana popi akomi na chambre mwana nga afongoli nga na otala kaka afongo siko nazo linga na bouger pona kende na empêcher akota na chambre mwana nga nazo kokate nzoto ezaki penza ya kokanga melaki neutraliser siko na se nangwa nazo ganga ka Seigneur Jésus asala mwana nga mabete Seigneur Jésus asala mwana nga mabete afongoli porte mwana tanga komi pembeni ya mwana abandi lokwa azo sanza biloko mo boye lokwa makila lokwa ba tomate azo sanza ngo siko azo bwakela ngo mwana na nzoto azo sanza azo bwakela siko na mwana nga azo sabu azo bouger comme si bazo étouffer ce qu'on a na se après na yoko bimisa on dirait voix na ça na bimisa na Seigneur Jésus na
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tuboswami merci la confiance et peu fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai komo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek yaya osali kotala ngai na Brésil et pas ya Nanouche Mukoko appel masqué 10-31-10 la première dame de Brésil comprendre est-ce que komi Nanouche Mukoko Nanouche Mukoko la première dame de Brésil appel masqué 10-31-10 bande kotuba na Brésil na São Paulo tena ba province olingo za kabelo ya mulai tina mukongo olingo sala suki kitoko benga bongo Nanouche to benga biso to kucha en contact na Nanouche Mukoko appel masqué 10-31-10 vous comprenez ba petite sœur ba sokola 14 fois la journée sans moko de na son là na Brésil vous comprenez c'est que bien Nanouche Mukoko je valide combien c'est que bien voilà na bossa di pété na États-Unis Nancy mbote na yo siko zali pa wapi Michael Josh azalaka yaya obo mesano bosi webi yango déjà sponsor officiel ya émission oyo ezalaka bongo Michael Josh et pa wapi to senga kana yaya moi window shopping kota na site ya Michael Josh
tala ba article ezali kuna ba montre dans le bras coup de témoin montre ya Michael Josh ya ah bien signé montre aux autres résistance ba komaka Michael Josh likolo awa au comprendre et ça ba montre musu yango ko tarapilité et ça la kaka na makila ah Michael Josh okumi sa ondenge ni yaya nyoso tout wana na moins cher na talo malamu montre so di montre ya or la diamant et ezali pe kaka na Michael Josh yaya ba chaînette ba robe ya mariage ba perpète ba bilamba ya marque na ba ya basi pe mibali ba soirée des galas bilamba obena ba soirée VIP kota na Michael Josh pour aller encore plus loin yaya ba survêtement ya ba pays nyos to longo besoin ya RDC ezali ya Gabon ya Afrique ba pays tout ba ça survêtement sur mesure ya yo benga Michael Josh so ça la numéro Michael Josh te to na moyo kota suite publicité sur les kawa to benga biso to ko en contact mbala moko na Michael Josh to pena site ya Michael Josh ya yo te ka ba teni Oteka kaba Maputa super wax hollandais original côté la suite à Michael Josh au Kozoyango na moins cher au Sakarakaya 95 € à Pamba nulle part ailleurs autre va quitter Tolobi à ceux qui ont été Michael Josh ne brebi yango déjà yaya on a une compagnie à échafaudage compagnie d'électricité na Kinshasa partout en Afrique dans le monde entier Michael Josh a bandi ko sala bongo ba teni ya ba sécurité ba t-shirt, ba polo, ba Lacoste, ba jaquette ba sécurité, ba pantalon ba sécurité, ba soda wana nyonso tout, ba réflecteur, o ba sera likolo, pour na la misala, sozo komba to électricité lo sola na Michael Josh ezali ya kota na site ko kota na site au bon article ya marque ezali na Michael Josh. Alors longoni na Michael Josh mwana mboka na Congo, auto bona bendel na biso na mboka ya paya siège ya Michael Josh basé na New York aux États-Unis. Yaya surtout bien aux États-Unis. Bon visiter site à Michael Josh à la commande. Merci na badeko à Brésil, parce que la commande à Michael Josh. Merci na badeko à Argentine, parce que la commande à Michael Josh, badeko à Costa Rica. Merci tout le monde en tout cas radio le collège na Makatina Costa Rica, parce que la commande à Michael Josh kitoko. Tout le monde a été partenaire de la biso ya na chaque fois to ko na tanga ma festivité bo ba ki ba congé à Kinshasa. Partout dans le monde, soko liko ke na Kinshasa ola la wapi la la bongo na Genesis Hotel ya mwana mboka hotel oyo okola la confort kaka loko à l'Afrique du Sud kaka loko à la mikili en poto Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja est-ce kokomi c'est que bien benga numéro publicité le qui wana mon numéro de publicité ce que aux moni publicité té aux la possibilité aux numéro té benga biso to ko en contact direct na Genesis Hotel au salut réservation yaya ba ko zo ba na l'aéroport ti na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na Kasavubu Kasav autre va quitter Tolobi vous comprenez oui yaya anti-poison zali yaya protège-toi et le ciel te protégera. Tous allez qu'on l'oublie chaque fois. Keba, au niveau de Kinshasa. To Kinshasa te to et si ka ozali, okoye bate na ni munguna na yaya. Okoye bate. Mutazaka na gentil, mais okoye bate alingi na robulu nini. To yebi yango d'ailleurs, pour la poison, pour la côté na mutu poison, ba utilisera mutu a pembeni. Yaya, benga biso to en contact na bande ko anti-poison. Bande ko belé ba benga na privé, papa fiston merci na anti-poison wana ngana biki sinote na linga na tika na Kinshasa. Sinote na ngo tika na Afrique. Sinote boy songolo pakala. Mais bande ko suba linga de boy ba linga te ko audio no mango, moya ko le audio no mango ezate o linga ndete ko le audio. Comprendre? Donc bande ko ba bika bo benga biso to chamna en contact na bande ko ya poison pour na besoin yango bo bongisa ndoto boza anti ata ba betu la kit na micro na wapi na porte oza blender o te lo ba quitter Tolobi voilà yaya yambo to beta di solo ya passe ndenge mama oyo ya baby CV ya bana na eli kolo ya mbongo ya mango ya ngana benga mbongo ya ofele ba mama ebele ba panza ba bana na bango likolo ya mbongo ya ofele mbongo ya bana est-ce que yo plateau ba bota ki yo pa na bino mama bota ki yo na papa ba est-ce que yo est-ce que il faut oso kabelo ko ofele yaya même le ko ofele senga critère yaya luka na vie luka batu ya boende basalaka amesana ko futa nda coûter juba ça comme locataire et ko pesa milinga ko penser pété papa belo alongolo na Kinshasa papa longolo na Afrique alors peut-être et pas na bino wade ko sala aussi ya to ya coup direct mais papa longolo na Congo ayo na poto suka nango o baby CV ya bana kasi bo bala zali wapi na to communauté to ko mesika yaya bo partager
Bon partager aux la France, partager émission de la France, va yo kapoe pesa va comme sous toli. Aux la Espagne, partager. L'Espagne wana boni bongo Eric Chimanuka, l'idée la carte à Barcelone, vous comprenez Mboka na mboka ba kontinango Eric Chimanuka au sentir yaya na leli Eric Chimanuka Eric Chimanuka Eric chim vous comprendre c'est que bien talaka yo vous comprendre congolais avant ça makambu na Barcelone c'est Eric Chimanuka je valide vous comprenez bana tout Espagne mbote na bino on est ensemble na bossalité maman Brigitte de moi Brigitte Mitonga merci mbote na yo ce que vous allez ozoyo karaté est-ce que vous allez bien na Espagne kuna c'est que bien et que ndaka ndengwana voilà yaya epesi pasi ya kosakana te makambu ya mboka na biso na bino o ezali émission politique te makambu ya kofungola votre esprit pour la éveil national, éveil à conscience, sa conscience, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et surtout, l'intégrité nationale n'est pas négociable. Mboka na biso nkita etonda bomengo bakoko ba tikela biso yango bakata yango ndengwana lo nous devons être jaloux la Congo na biso batu moko te ba ya kokabola biso yaya epesi pasi na lobaki yango ndene bane ala sommaire ezalaki lokola maseki ezalaki lokola baje mais comme réalité Royaume-Uni est composé par Angleterre, Danemark est en Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, surtout il y a ce qu'on a Royaume-Uni. Au bois Kingunda, Bakotinda yo na Rwanda, Bako traité makambu na yo na Rwanda. Et bandaki le kola baseki. To bandaki le bako, balingaki ka barab, mais sika est comme tout de mutu. Ce que bois ki ngunda politique. Même que asile politique n'est rataka pena mingité. Ce que bois ki yangoya, au long en Afrique, au Kenya Rwanda. Au long en Afrique, au Canada, Europe, pardon, au Boyungu na kuna, ta avant de traiter dossier na yo, ba condition na avion yaya, ou en Afrique na Rwanda. Ouais, ça li problème té. So ba traiter dossier na yo, to yebité, so que simbi au kozonga na Royaume-Uni, to au na Rwanda, on ne sait pas où. Royaume-Uni a ligné à implanter ba entreprise ou ba dossier na Rwanda. Ça c'est pas un problème. Problème c'est ça li boyaya. Et Rwanda ka tout petit pays wa mkiwana. Bango ba na problème espace. Oh, yo mo konsombanga les gars la télévision ceux qui audace ya koloba long time back our ancestors took Congolese ancestors took Rwanda's land. Who told you our ancestors took Rwanda's land? It's Rwandese who take Congolese land long time back. Donc hier no baka mo konsombanga ke no ba koko na biso ba Rwandais ba koko na biso ba Congolais pardon ba yiba mabele à Rwanda donc kala na bande leki heureusement lo bakango ba tout le cas ba professeur Ndaiwel ba auto tika na bango ra mais professeur Ndaiwel vous devez aussi former les enfants pour y ba histoire ya mboka notez ce ko tiki biso awa mabe okota professeur Ndaiwel a recadré qui président Kagame non. Nos ancêtres n'ont pas pris la terre de Rwanda, c'est plutôt Rwanda. Né à Zoma Belé à Congo. D'ailleurs, est-ce que vous voyez bien Rwanda n'existait pas à l'époque, c'était Congo. Rwanda, Burundi, comme ça, qui n'a Congo. Voilà, c'est fondamentalement un professeur, celui qui connaît le Congo plus que tout le monde. Comment il s'appelle encore honorable, voilà, ça viendra. Ça viendra. Ah, mon vieux, comment qui va venir, ça viendra. Il y a une histoire, il y a Congo très bien. Je connais l'histoire du Congo. L'année, et puis, tu as un document, un livre, il y a un confrère, Teddy Fitou, il y a comment Congo et Grégor du monde. Comment la histoire, il y a Mokili très bien. Nous faisons la promotion, il y a un Kitoko. Au moins, un livre, Congo et Grégor du monde. Il y a Teddy Fitou. Luka yango okotala bakambo omona ke Rwanda ezalaka de Congo bakata yango bapesa bango kaka pona donc physionomie yango bango balingaka ko welisa kanini et puis si passe dans le livre oyo ça dit un peu trop ngana tanga yango na sepela ma chose ça dit awa
Nandimate. Un jour, tu vas te dire, tu vas expliquer ma gamme. Oh, ils ont une version à Kala, mais version à Sikizali. Voilà. Congo et Grégor du monde. Il y a Teddy Fitou. Voilà, il est là. Teddy Fitou, qu'est-ce qu'il dit là? Congo, il parle même de Congo, Congo avec K. Donc nous devons rentrer dans ce Congo, il faut comme avec K. Congo et les noms, pourtant, mais jadis, celui qui est de la puissance créatrice qui rétablit comme égrégore du monde, c'est-à-dire comme point central permettant l'équilibre de toute la planète. Voilà, le changement du Congo en Congo par les colons ne fut pas un hasard, mais une volonté libérée de couper les liens particulièrement qui nous rattachent au divin. Changer le nom du Congo pour devenir Congo et les combats politiques, idéologiques, identitaires, spirituels et culturels que nous proposons, que propose ce livre. Voilà, c'est un peu ça. Livre moi Kitoko. D'ailleurs, dans Congo, il faut nous séwana et comme ka, tous sont là qui vont comprendre. Voilà, c'est ça le livre Congo et Grégor du monde, écrit par Teddy Fitou. Il est en Belgique. Voilà. Tout du monde manger là, ça c'est mon ami personnel. Voilà. Est-ce que comme maman possible, que nous comprendre, Mbotenayo, maman possible aux États-Unis d'Amérique 001. Yaya, comment on voit un goût dans la Grande-Bretagne, na yo na Rwanda, na espace wapi. Rwanda c'est l'espace à Mukete. Alors, pour comprendre que guerre on va mener biso yaya. Et c'est la cadini, ba kata Congo, ba annexer ba partir dans côté Rwanda, pour ba toi ba ofanda kuna to ndenganini et pesi mutu ko soit. Tala ndenge de ko aleli na analyse de ko moisio ya ko sala, na proposition de ko moisio or sala. Awa, elle a même démontré ndenge ko sala, ndenge ko tu président ya kala, ya France. Nicolas Sarkozy, à ce Goloba, Rwanda des années Mouké, Congo est munene, il faut appeler ça mon espace, pas capable de revoir ma frontière. Nangenini, à ce Golokate, Nicolas Sarkozy. Heureusement, vous avez un mandat moko. Et puis si passe yaya, tout là, on a ensemble et puis de comprendre. Là, ndenge moi il y a des femmes intelligentes en Afrique. Il y a des femmes intelligentes en Afrique, surtout pas congolaises. Force à toi, maman. Merci d'analyse, tout là, ensemble la vie. Suivons un peu cette vidéo. Écoutons très bien. Sans précédent, les mesures dont on va parler maintenant étaient inimaginables il y a 5 ans seulement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la délocalisation du traitement du droit d'asile. Vous voulez demander l'asile politique en Grande-Bretagne, rendez-vous au Rwanda. C'est là que votre sort sera tranché. C'est là que sera décidé de votre avenir. Voilà ce qui a été voté hier en Grande-Bretagne et c'est le 3e pays, maintenant le 3e pays européen. Peuple congolais te font la mise. Bah congolais te font la mise. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la communauté internationale n'a jamais condamné le Rwanda ni l'agression de l'armée rwandaise en RDC. Eh bien parce qu'ils sont partenaires. Et ce projet de balkanisation, nous, on croit que c'est juste pour nos richesses, etc. Mais ça va au-delà de notre imagination. Ça va au-delà de notre imagination. Parce que imaginons un peu, une seconde. Le Rwanda, c'est un petit pays. Comment le Rwanda va accueillir tous ces gens? Toutes ces demandes d'asile. Comment? Un exemple, juste au Royaume-Uni, il y a plus de 97 000 demandes d'asile par an. Et au Danemark, plus de 20 000 demandes d'asile par an. Et toutes ces personnes seront dirigées vers le Rwanda. Et dans une zone déjà déstabilisée. Je voulais suivre ces discours de l'ancien président français qui parlait en faveur du Rwanda. On demandait de l'espace pour le Rwanda. Écoutons. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lesquels la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment... Voilà. Vous comprenez un peu ces projets de grand remplacement? Je voulais suivre la suite. D'abord, de quoi il s'agit? Les indispensables avec Lucille de Villers.
Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces règles? Comment est-ce que cela va fonctionner exactement? Cela a été houleux, mais effectivement, les députés britanniques ont décidé de délocaliser les demandes d'asile vers un autre pays, en l'occurrence le Rwanda. L'accord entre les deux pays a été signé il y a 1 an et demi, et cette fois le Parlement britannique vient de voter la loi. La Grande-Bretagne rejoint le Danemark qui s'est engagé sur la même voie avec le Rwanda toujours en 2021. Alors pour bien comprendre, il faut prendre un exemple concret, Lucille. Que va-t-il se passer lorsqu'un demandeur d'asile arrivera sur le sol britannique? Ce que prévoit la loi, c'est qu'un migrant, qu'il soit syrien, afghan, irakien, iranien, albanais ou de toute autre nationalité, traversant la Manche par exemple et débarquant sur le territoire britannique, sera immédiatement placé en centre de détention. Des centres comme celui-ci, cette grande barge flottante située sur l'île de Portland, au sud de l'Angleterre, où il recevra nourriture et médicaments si nécessaire. Et dans la foulée, il sera immédiatement transféré par avion vers le Rwanda à bord de vols spéciaux affrétés par le Royaume-Uni. Dans un premier temps, Londres évoque le transfert d'hommes uniquement. Et c'est là-bas au Rwanda que sa demande d'asile sera examinée dans des centres d'accueil comme ceux-ci, gérés et financés par Londres. Le projet est bien avancé puisqu'environ 500 logements ont été construits dans la capitale. La Grande-Bretagne a déjà dépensé 270 millions d'euros à cet effet. Elle versera en plus 30 millions chaque année pendant 5 ans. Donc... Voilà. Yaya totika la kaka na mikili ya France epesi ngai mutu koso epesi pasi bino mingi okanisa kaka bakindoki to misala ya mabe ezala kaka na Afrique te. Peut-être kutu Afrique ezala muke. La preuve en est qu'il y a ba jeu le la Coupe du monde de football. Est-ce que bon en Afrique à Sorango? Bon en Afrique à Sorango? Bino kasi ça par ça parce que na grand boule pour la la balle. Pays bossé à balle. Contre bossé à balle ça en Afrique pour balle to betaka. Mais tout la Coupe du monde te prendre. C'est que magie à Mindele, je me rappelle encore cette Coupe du Monde en 1970 combien 76. Et ça a combien à l'époque là vous avez tout ça vous doutez mais il n'y a pas de souci de grande histoire. Mobutu atana banganga, ba fétiché, ba nani, ba sango parce avion mobimba banganga kenda kuna mais te pour là ba 3-0 ba 9 pour na nini. Et ya talisman ezani. Ouais c'est ça pas mais ça qui ndokité. Et pesi pasi maman o ya leli ba voisin ya ke bana ba voisin bana ba eba rambuté ba bana mike protéger ka bana na yo ba voisin na bango ya mindele surtout ba koko ya mindele ya ofana na mikili na Afrique du Sud voisin na voisin na asa mundele koto mundele mba alinga osenga nga sukali trop mais nga ba pesa ka itala ka pesa mundele sukali oboya nene le kumut mundele pa na senga sukali oboya na lipa asenga atina tota whisky na pesa ka pona ka asa mundele soki mutu bindi to tongi mais mundele zoko wango bien mundele senga ma biscuit na pesi ma biscuit mwana mundele na pesi ma biscuit na osepela pas ça mundele na ndeni azaka mutu ke bana bakoka mindele ya ke bana bakoka mindele au monde ka mundele moko na mwana oka serre ne mwana oh j'aime les enfants mwana mindele ina bana ba chips ba biscuit sala ka attention baza batu mabe boyebi film autre ça publicité na moté film ya mwana moko ya mukebo ala tabanes lokola ngala tima ke Josh Boy film en anglais. Est-ce que vous commis? Tout à comme la montée. Salaka attention. D'ailleurs, prochainement tu vas proposer une à ta télévision oyo. Papa, maman, surtout maman la ma toy. Talaka, quand les salaka tout à film va dessin animé, ton nom va film va Tintin à l'époque. Et ça qui n'a problème té, bon ça va Tintin et bandeliti souka qui toko, conseil, distraction normale. Mais si quand yaya ba kotisa makambu ya mabe ba homosexualité makambu ya kosambasa na film ba tente ba film tente pour comprendre dessin animé et pesi pasi na landaki awa documentaire batendenga yango bango ba kolo chaîne wana o ba saka ba dessin animé est-ce que ba komi parce que ba oui ndenge ya liwa to kotisa makambu wana pona ba lingi ba transformer mentalité ya ba zoko ko promouvoir ba to ba changer ka sexe ozala ki mwasi ko mobali ko mwasi pesi ngai mutu ko so to ko songa na émission ko ya bo mona bela belema ndenge ba li koloba ya talaka ba dessin animé ba cartoon oyo okota bana batala oyo sala ko bona o ba to pumbwe cartoon ba mwana zo pumbwe ba ko msa mwana princesse no ba ki ndoki visa et c'est ko ba normal normal te bana no batala ka bloko nini zalaka l'autorité papa
contrôlaka mama contrôlaka bana. Talaka dessin animé au bas la ba dessin animé a bien zali 10 en anglais qui to ko bala ba quelque chose mais oh mona ka o ba pumbwe o ba pumba we benga ngoni o ba pumba kwa likolo wana ya mabe di fait ya ko tala ngo déjà ndengo wana bana ba ozala mbuté o to ba kité to lobi tala bana oyo koko oya mundele ndenga ena mwana popi aina poupée kaka baba yebika beno ba voisin ya mindele ba koko balingara ba koko to apesa bango poupée a kosi ke to linto voyager et autres par les réseaux sociaux maman la légui na TikTok a lobby ma comme a dévoilé a dénoncé mais moi je disais elle n'a pas fallu mais maman il fallait y pour le canard ma comme spirituel il fallait ko fanda e tika ndengwa peut-être obenga radio le coller to beta liso na ndenge msuma yo mo ici ba combat wala spirituel za kama kasi trop mais likambute nzamba sana to bon de la pona yo et au ça le mokote ya maman to tche image dans siko mais soko tali na radio le coller benga biso maman ça qui vidéo to ko en contact na prophète Alijo to pena pasteur na apôtre Charlie Mubiala ozo e fata na musika pa combat et osala makasi pour yo pour dénoncer bango ya koko wana pesa bana mwana popi wana mama mwana nga bien te mwana popi mwana e bali ko bang ya ke bana ba jouer mwana opesi mwana jouer mwana so banga jouer wana jouer bandi ko tala mwana boîte boy mwana popi mwana bandi ko banga mama su popi wana a glinga ona sachet a bois ki na poubelle ba ke ko lala na butu nzamba talisi mama vision mwana popi wana ebloka mutu akiti na poubelle na dustbin a ke na chambre ba se sakana ami fandisi wana a comme le kola jouer mama ma ya bouger zaté ba freiner est-ce que on a eu témoignage à lobby tant de gardé ko témoigner de Bernard arobinini ba beta kabatu anesthésie bandoki ya soko boni mpuku na ndaku na yo mpuku mpese ba dindi boma ka bango ya témoignage boki ya ndeko na biso Bernard et pesi mutu ko so est-ce que komi c'est que bien ya la maman a expliqué comment est-ce que ba koko ya bandoki na poto na France moi je dis sur la France mais baza partout na mikili pasi au cas en Afrique nzoka na poto baza la rapé landa on yo bete la bino loko komelinga na butwa lelo je vous dis to kanisa rara ba africain de bazaka bandoki baza milium mabe non omoni mindele o to se méfier na bango baza ba vrai ndoki baza na milimo koleka na milimo ba africain oyo na kutani nango na butwa lelo na yoki kobanga na yoki somo mama nyonso koleka video te soko za na bana koleka video ote bandi kunanga na voisin moko baza couple baza ba koko vraiment kotala papa wana roza atana ba 90 ans donc aza vraiment koko batambola kutu bien te papa sa gumba madamu Congo mais moi sina azana no ya hôtel mama baza ba koko papa na balinga bana na nga makasi balinga ba makasi de fois bayaka boni bana ba osakanisa bango ba pesi bango ba mbote ba pesi bango ba cadeau nga tuvango kaka normal baza ba voisin ba linga ka bana na ngai na kipate sikoyo ko arriver lobby na tongo na moni batoke na ndaku na ngono madame Bijou comment tu vas les enfants na biso no bana ba ki classe o to yeko tikela bango ba cadeau po biso tozo voyager to ki na ville au moins na biso azalaka tozo ke ko passer ba fête na biso kuna yango na avant to kende to yeko tikela bango ba cadeau na bango déjà ya no nga bi bon comme d'habitude ba kabela bango da biloko ba yeko tikela bango ba cadeau na trouva ngo normal po balinga bango balinga bana nga makasi baye bapesi ngai cadeau ezaki bambala yango déjà ngape nazwi na bino na fongola yango na miso na babili tu peux ouvrir na fongoli na moni ezali na mwana popi moko ezaki kitoko mwana popi moko na po nazala na mwana mwasi na mwana mobali ya mwasi bayeli ye mwana popi ya mobali bayeli ye Batman mobali bapesi ye Batman episo boyebi banani jouer ya bana mibali wana ya Batman sur Batman bapesi yango nazwi pe ba jouer wana pesi bango pe merci ok bobo kende air nyono tozo kende kaka na 12h tozo zwa train to kende yango to ekotikela bango ngapi nazwi na tie na ndako d'habitude nazaka so na sombi ata jouer na uti ko somba na prière pona ba jouer ya bana na ngai na pesi bango avant na pesa bango basaka mena bite distraction nini sala kinga eloko nini nazwi ba jouer wana na koti nango na ndako
na tie pe place ya ba jouer bana peton ba uti classe ba ye ba sepelier ba jouer nga dafisi bon eza camarade na bino ba ye ba koko wana nde ba ye kotikela bino ya Noël na tie bana ba chomba na bandio sakana et comme na poko avant to lala na moni mwana yanga mwasi agangi tango gangi na tuni c'est quoi oya mobala zongi selinga no azobanga jouer o azobanga mwana popio ba eli o ba yela ki wanga bi azobanga ngabanga ngokoma na bengi mwana viens. C'est quoi? Tu as peur de quoi? Oh, elle me regarde. Oh, poupée tala yo lisusu nde. Yo maman, elle me fixe les yeux. Na lingi jouer au thé azo fixer ngai, azo fixer nga na misu makasi. Azo sala misu na yebo misu na yede beta lokwa ya moto. Nga na yebisi mwana yela ngai poupée wana. Na yebisi mwana yela ngango na talango. Na zui na ayelinga poupée na taima bia. Mais poupée en est normal, les autres salades, la tournée, et ça oh maman, elle me fait comme ça, elle bouge ses yeux, et puis elle ouvre grandement ses yeux, elle me regarde, et na yeko kanisa nga makanisa nange kina chuki ba film ya ba dessin yo total soki dessin mete film ya mwana popio ya chuki soki chuki makanisa nga bi ba popi bazaka na milimo idekutu teke ya ba mama wana to ni popi bazaka na milimo yela ngango nazwi bandeko na yo bayelinga mwana yelinga poupée nazwi poupée na lingi yango na bi na bandio lo maloba likola ponga bi oza jouer okotaki na ndako ya lokola jouer okotaki te lokola eloko mususu ko zotala mwana ngai keba na kombo na Yesu na lobika bon nazwi yango abi nazobwaka ngo lokola ikomi mwana zobanga ngo bwa kosaka na ope lisusu te na makanisi kutu teke bapesaki ngai yango epa mama epa mutu moko boye nazwi poupée na lingi yango lokola tokoma déjà 20h pe mbula ebeta libanda na moni moya kubwaka ngo libanda ezate nazwi na kangi yango na kati ya chasse na bwaki yango na poubelle ya ndako na biso tokomi na tongo na robwaka yango na bengi pe bana comme d'habitude to prier nde to d'habitude to prier na tie bango na mbetu balali ngapi na zwi soin ya bébé na yo lala na retard na lala soki ba 0h na yo kolala na sa kolala wana na bandi kolota ndoto nazolota ndoka ndoto nde ezala komona loko ozomona nyonso na bandi olota ndoto na moni na cuisine nanga c'est comme si loko ezolela mabia iloko nezile lokwa son ya chassé lokwa son wana ndoto lokola son ya chassé lokwa son ya nani yango bouger lokwa ba voisine nanga pe ba déranger nga makasi na ndoto na bia ekoza ba voisine na vandi après na kisu makelele na bwaki siko misu direction ya cuisine na moni siko penza mutu azobima wana na ndoto na nga na moni mwa elongi ya mwana popi wana ezobima efongoli chassé wana ebimi abandi koya na couloir aye na couloir ti akoti na chambre moi akomi na porte ya chambre moi nanga aotala tala mopanzi atelemsiko eda nzoto ya mutu mais elongi na ye ya mwana popi wana na ndoto ngasko na la nazaki neutraliser omonde zara c'est comme si na ko bouger nzoto te loko te sko na otala ka scène loko ba neutraliser nzoto nanga na otala kaka mwana popi wana ndenga azoya na nzoto ya mutu na elongi ya mwana popi akomi na chambre mwana nga afongoli nga na otala kaka afonsko nazo lingala bouger pona kende na empêcher kota na chambre mwana nga nazo kokate nzoto ezaki penza ya kokanga melaki neutraliser sko na se na ngwa nazo kanga ka Seigneur Jésus asala mwana nga mabete Seigneur Jésus asala mwana nga mabete afongoli porte mwana tanga komi pembeni ya mwana abandi lokwa azo sanza biloko mo boye lokwa makila lokwa ba tomate azo sanza ngo sko azo bwakela ngo mwana na nzoto azo sanza azo bwakela sko na mwana nga azo sabu azo bouger comme si bazo étouffer ce qu'on a na se après na yoko bimisa on dirait voix na ça na bimisa na bi Seigneur Jésus na bi au nom de Jésus ko sala mwana nga mabete na surtout ki na pongi tout na surtout bi Seigneur qu'est-ce que je vois et lo ninga na zo mona na telemi donc na jusqu'au ko banga na bo mutu boy ko banga elatinga pona bima na kula na ko mo banga na zui téléphone na benga mobali na ngai po tozane ville moko te na benga ye pona expliquer na bengi pe numéro elekite na bino il faut na telema na tala bana place balali na telemi na prier pe na prier nzambe pe sanga makasi na zanga moko kasi yo znebi ke na zanga moko ko me yo zana ngai na zana yo elongo na bo mutu we na zanga moko me na bi ko zana ngai elongo accompagner ngai na koi na fongoli porte
porte ya porte nanga chambre na bimi na couloir na koti na chambre moi na fongo na koti moi na lali bien na koti pe na ya mwasi na koti ya mwasi alali bien sikoyo na taille na bino na lota ki dai moi na popi na kende na cuisine data la po ngamo ko mutu na lingi moi na popi na sachet na boaki susu na sachet ya poubelle na ke na sachet poubelle bande kunanga ya somo na moni moi na popi te na lobi non ngamo ko mutu na boaki moi na popi na poubelle oyo ndeko bayelinga mwana yelinga poupée balongoli yango na kati ou soit je rêve na komokanisa est na bosana kike na bwaka ki ou pana bi non nazo yeba ke ngamo na kangie na chasser na ebisi pe bana ke on va jeter ça le matin na otia na kati ya poubelle na ke nango na cuisine na bwaki on pe na tika ki bana nanga na chambre nanga comme to prière na chambre nanga pe na kabuli bango baki kolala na bi non na bimaki ngamoko na ye na cuisine na bwaki na poubelle ya cuisine na zongi na chambre que eke wapi siko bazaka na chambre moko chambre ne la unique bana tika yango ka chambre ya jouer na bango esika basakanela mande kunanga na bi non esprit nous fait na ketala na chambre ya jouer na ke na chambre jouer na fongo la porte na kuti mwana popi wana na kati ya chambre na oki nzoto malili na kangi porte na bimi na zongi na chambre nanga non c'est parce que eloko mo kati nanga siko okimi otiki ye kuna pourquoi wana eze onge molimo mo mutelo ba kati nanga na bangi ko donc bande ko nazo lenga nzoto nanga mobimbe zo lenga non habité naza mwana nzambi na bangi loko te na meki susu numéro mbali nange zo lekate na meki numéro grande sœur nanga tozalaka na yawa ezo lekate na banda ko prier na binzambe longola nga ko banga nazo bimisa mwana popi oyo na telemi na bimi na couloir na songi so na simbi so chambre za kana baja bana wana na bina zo kota na kombo na Yesu oyaki na ndako lokola jouer oyaki na mission moko te okokokisa oyo yeli yango te na kombo na Yesu na koti na kati ya chambre na kuti yango mote parce que posa na simba te mo mutu te do sala mo na so banga na simba te na kei na zwango na zwi mwana popi wana maboko na ye nango na simbiango na maboko siku na simbiango na sentir on dirait puissance moko ekoti kati nanga na autorité na simbiango na bandi ko loba na bandi ko prier na zo pamela yo na kombo na Yesu na yebi koza na yo jouer mais molimo oyo ekoti na kati na yo soki ye na mission na ndako nanga na zo zongisa yango retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus na bandi prier na jouer na maboko na zo prier na zwi sous joie na si so prier na zui jouer on a lingi yango lisu na kati ya chasser na kei na porte na lingi jouer bien na kati ya chasser na kangi sikuto ba chasser ya poubelle to sela ba tata poubelle ya mwindu wana ya poa na zui chasser na lingi na baloli yango sut na lingi na baloli na comme ça on lokola boule na fongoli fenêtre à cuisine na vizango na boîte na bi kande na boîte yo bwe bima na kombo na Yesu kozonga su na ndako na ngai te na zui fenêtre na kangi na zongi na ndako ya ponge za kinga lisute na tani si tongo ya kutala na zutala na misu boy nataka minute mkena kena talibana ngai minute mkena kena talibana ngai na zui u donc so na kena pakoli bana nga balali to ko koma ba 5h nde mo ponge yibingai pe ba na damka da réveil na ngiza ya 6h juste pour na bongisa bomba ki classe na yeko sutuka na 6h juste tant on sutuka na 6h juste ya kukamwa na ko sutuka ya réveil na porte nangeze sonné gili ngarabi à 6h nani ndo frapper na porte nanga na heure 6h eza nani muto ayo kotala nga na 6h pour 6h mo lili eza nani na fongolité na titi na banyo ko bongisa ba biloko na banyo ko sala po avana la musabon na sala na biloko ko lia na tena mesa après na quelques minutes et l'équipe sous 10 minutes a insisté à ce temps comme ba 30 ba on a mis l'obéi na binga moko mutu na boaki il insiste il faut na fongola na eko yambasko na nyanda na yambi na bi seki na oki mungonga bakoko na c'est moi on ngala tout bon il y a un problème idée que moi na donc ti na internade na tangisi na tongo makanisi kuto ezaki teke ba mwana popi wana autaki et pas bakoko wana je n'avais même pas cette idée na mutu na ngai
Parce que tant que lobby nanga que c'est moi telle personne, donc moi na popi c'est na moi na popi zongi nga na mutuna bi moi na popi azaki ya bango. Bango mutu ba ko pesa moi nanga. Na ebisie à 7h il y a un problème. Oh non, tu peux ouvrir naza na posa au sola. Non mais tu veux me parler à 7h. Nazo préparer bananga moyena yamba yo sikoyo ezate nazo préparer bango ba kende classe. Non s'il te plaît ouvre. Nga no bi y a un problème, tu as un souci. Oh non, ouvre s'il te plaît. Na pas milika na moto na bino fonga la porte na kombo na Yesu na fongoli. Na mwasi na mobali devant ma porte. Na 6h30. Mwasi na mobali liboso à porte nanga. Oh comment vont les enfants? On a bien baza bien, balali bien. Oui, les poupées, on appelle ça qui bango, ça va. On a mis les poupées. Et le cadeau, on a dit non, ça va bien. Nathalie Sandra a dit ça va. Oh non, tu ne vois pas que tu étouffes le poupée, c'est pas bien. Tu as étouffé le poupée. Non, non, tu n'as pas malili dans les autos. J'ai étouffé les poupées, mais étouffé poupée comment? Oh non, et c'est que tiango, yo yebinde nini kenga na tiango et sikatel parce que oh izanda kunanga. Yo zananda kuno kuna. Yo yebe sikanga na bombi poupée comment? Oh non, non, je sens comme si au protéger yango bien te moni eza ngana bi mais yo bo somba ki train pour bo kende billet à train pour bo voyager na 12h. Bo kenda ki les soutenir non, on avait raté les trains. À l'obinanga, on avait raté les trains à Kipé. A so insisté que o étouffé. A tuninga, nani wana eza wapi. Eza ngana c'est bon, ozana posa na zongi c'est là yo, bakado pesa ki bana ou pas. Oh non, na eza na posa zonga la bi, au juste dis-moi qu'est-ce que tu es venu chercher. Au l'obinanga que tu as un souci. C'est quoi, problème ni noé kotoke ngana 6h. Oh non, je voulais juste, quoi biso que o étouffé poupée. On a bien étouffé poupée, na étouffé poupée comment o tiango kasi wapi nga malama ko na bité na bomba li soute moi na biso kanda na zali na ngoli bosa porte soka za africain ngazwa donc na ngana banda mama ko belela ndoki ere na moni ke o mindele tango bela boy mundela yebi kama kindoki te ayebi makama milimu mabete na ko bela yendeni na yebi seka na bi o moni mission oyo yo o tiaki nango na poupée na ona bakado pesa bana nga na c'est moi je suis africaine. Nga ozwanga te puis j'ai un Dieu puissant. Nyonso o taki na kati ya poupée na oya kopesa bana na nga. J'avais vu ça. Et puis na boaki poupée na olibanda. Oh comment ça? Comment tu avais jeté ça ou nga na bi na boaki landa poupée na olibanda? Na yeko kanisa so apesa ki nga kaka na poupée na wana ya pamba te na Batman na landi se na Batman na yo apesa ki ya mwana mobali na zui Batman wana na landi se na maboko. Na yebise ki na sima na place poubelle ezala na po fenêtre na ngeza eza na sima ya place poubelle ezala na yebise Yazo kinde nga nazo landise maloba. Nazo ebise okoko kangaite. Nga nazo africaine. Yo za française. Naza na lien moko te na yo. O defisa nga eloko te. Nga pe na defisa eloko moko te. Oza na eloko te ko réclamer pa na ngai. Ezala mbala suka. Bosa na bana na nga. Bosa na porte na nga. Kipenga te yazo landaka eloko na ye. Oyo nga na bwaka ye na fenêtre kuna. Azo kipenga kutu te. Yaya. To se méfier na mindeli. To se méfier na bango. Au mona bango kana ba supermarché wana mona asombi soka monyo na bana. Oh, tu voulais madame, tu veux les chocolats pour les enfants? Nga kuna zwakati. O bakabana banzelana na zwakati. Na linga ku bana nga basimba te. To ana ba feta abo mona o papa Noël azoleka na balaba. Soki ozwi ba jour papa Noël akoleka ko pesa bana na ba quartier. Consacrer ba joie na vous pesa bana. Nga kuto ekomelinga na ozwa lisuti. Consacrer yango a vous pesa bana na yo. Nyonso ato eloko sombi na mbongo na yo moko ya consacrer yango a vous pesa bana na yo. Avonsela yango na ndako mokileza ko beba. Je ne m'attendais pas que mundele ko sala ngelo salinga oyo. Ko kamwa na nzoto malili ezolekela ngai onga na moni. Voilà. Bamupe alobaka o azali na mato ya koyoka sa nini ayoka bamamu bazana bana na mikili ya mpoto même na Congo watu laksi ya mindele ata batu mwindu to sala ka attention o to lobité to lobi est-ce que bokomi c'est que bien voilà to longola sko casque ya to kobete la sko li solo et précipice ya kosakala te bolanda kindenge soda poto ane ko pesa conseil ya soki mwana na botama na poto. Bon, abota mana mboko abota ko bomba ka mboka mwana no abota miti. Comment mwana abota na Afrique du Sud, on abota na Congo.
Comment on a voté en Espagne, on a voté en Afrique, n'est pas si pinica binga. Ko bomba ka esika bana ba ko la botamité. Moi on a voté en Afrique du Sud. Moi on a voté en France. Moi on a voté en Espagne, on a voté en Norvège, puis esika peut être Pierre Koti, OK de ko bois qui sa moi na ngunda na ndenge nini. Moi na voté na pays wana ba bois qui sa ka ngunda te okobebe sa vie ya bana. Bande ko to bokota. Partagez mission, on va découvrir en France, surtout en France, en Espagne, beaucoup de partager pour. Yaya, to beta comme solo, on reste à chaque fois. Biso beta comme solo, pour la conduire moutouté, pour la bébé sa personnalité moutouté, pour la bébé sa crédibilité moutouté, mais plutôt pour la sunga yom d'autres langai. Et si quand de quoi koyaki yo okoyate, si quand de quoi longaki yo olonga. Est-ce que komi, voilà. Ma solo est bien ma solo. Tu dis que le solo awa comment est-ce que les qui a fondé qui yaya na yé na préfecture ba botoli ya mukanda. Heureusement yaya na makatuku bianza a se retrouver sur les États-Unis d'Amérique. Eh silité. Par exemple les gens maramesa na poto olela. Il y avait un couple. Ndeko ba limoko akena poto za France terre poto de belé. Poto za bisike belé. Yesko a comment la poto ya Espagne. Ndeko na comment Espagne. Et pas il y a Eric Chimanuka. Chimanuka. Vous comprenez, tu peux le solo Espagne. Eric Chimanuka. Oumela, les 4 Espagne à Barcelone, on est ensemble. Père maman, Brigitte Mitonga. On comprend, la bosse de peut-être l'a dit. N'est-ce pas, staff, il y a Espagne. Dès qu'on va voir comment Espagne, c'est roi Espagne, ça nous très bien. Makamano mon économie nous très bien. Abundi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ndeko bali a bengi si moi c'est en Afrique, na Congo, moi si a en Espagne. Tant maman bana ye, ba fandi, ba boti moi na moko, na mobali, ba ko bota moi na moko ya moi si. Tant ma comme na debana, to yebi yango tant o crise mondiale beta ki batu awa, surtout ba pays aux arabes, Espagne ça pas pays na ndenge ba bete ma pauvre quoi. On ba poto ya moi musika. Moi ko ça prêtre le gars ba Eric Chimanuka né au vivre kuna. On comprend na ba la di, on comprend la di solité, au beti ma belle ko ça te comprendre, c'est que bien, voilà. Tangu ba vivre ndenge wana, tangu crise côte na Espagne. Tangu crise côte na Espagne. Papa est bien sûr, papa il a doc déjà, il a doc en Espagne, mais maman a eu doc quitté. Mais tant que crise est en Espagne, papa a dit non, il faut te côté à la grand monde, te côté à France pour la toque que vivre kuna, les camous pété. Alors pour la côté à France très bien, n'est bien en France. Ceux qui m'ont la botti kuna, bah papa a coopéré, bah foutin bongo, papa m'a dit donc a déclaré yo maman pour maman soit mukanda, moi na paye à soit mukanda. Est-ce que vous commis, bah comme moi ça nouveau te bien en ezalaka, hein? Ça va. Maman pas goûter bah lunga la zemi, na ba la mibale, na papa ba continue en France. Ça va comme en France, papa yemaka lukimbongo na ye. Papa yemaka lukimbongo na ye, yemaka luki papa mususu oya azana doki. Donc, à la Mukanda, à France, à Kopé, Kaka, Nengezalaka, on va secret votre rôle au Bangote. Vous comprenez? Est-ce que vous commis? Voilà. Bah, déclarez moi, la botami à Zuidoki, maman paie à Zuidoki, na Simaya, moi, à la France. Alors, papa a l'espoir que non, ne maman sur Mukanda, elle est maman, personne nini, à Kopé, ça y est Mukanda. Bah, Tomokili, Makambo, Minga, na Lelia, oh, maman, Batu mususu na mukilo yo. Na ça ya. Moi je recommande kina yo. Maman na recommande kina yo. La bandele ko la chef. Papa fiston. O bandele ko pa na bandele ngo ponga na yebi makam dezalaka. Yaya moi si tanga zui doki ba pesa ke mo inane na zui mo doki Chikoyo tangu aboti mama tanga ke abwa kisi bana ngunda. Bana oya utaki na bango Espagne. Tangu ba ke na préfecture. Oli ayolo ba ke no bana na nga ba ut na Espagne. Bana nanga ba out na Espagne, ba bota mo na Espagne na poto, Union européenne na France, mama wana tango yaki na France, abwa kisi ngunda, abwa kisi bana ngunda, comme état bana ba uta Afrique, o la uta bana o Afrique, tala erreur. Bana ba uta na poto, bana mi kilibwa sta mobali, ba boko yaki na âge nini, boko yaki na âge ya 7 ans, moko 7 ans moko 4 ans au monde, ba abwa kisi ba ngunda ke ba uti Afrique, moi na boto na Afrique té, aibi Afrique té, aibi boto me bana boto Afrique. Bana wana ba so ba ngunde comme état africain.
Maman siko yemoko atika na ngunda. Ngunda azui mukanda comme moi d'autres séjour moi une année. Boyebi yango très bien. Wana dans la France te boyebi. Il paraît soki mwana abotama en Afrique, aïe en Afrique ba pesa ba futa ka imbongo te. Ba futa ka bala ba botami kuna. Et ça bongo. Est-ce que ça ndengo wana to za erreur. Na éviter so za ndengo wana te bo corriger biso. Maman tanga boti babandi ko futa. Aoza mbonga bana. Boyebi ndenge zalaka soki ozala mwana moko ba futa yo, soko boti te mwana ba futa yo te, il faut bota troisième mwana. So ba ko misa tunde ba no futa te. Ça bongo te. Pour combien? Oh papa fiston, yo za en Afrique ba ma pote ba ngone na ba ngote neng. Tout en raté, faut autant nga. Bisto funérailles dans les passés. On comprendre voilà bien on dit moi. Maman comme le rôle la pondaise. Chose grave. Maman rappelle sa papa Mukanda. Maman lingite, maman lingiati que la femme seule pour se mbongo ya kaf. Mbongo ya bana, mbongo ya mbongo ya mangoya. Mbongo ya mangoya. Mais papa, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Tout le monde qui est en Espagne pour la difficulté na yena bino en France to luka vi ngai moko muta misimbongo na luki mutana mukanda déclarer moi na sa mukanda pour yo sa mukanda sima moi na opesa ngai pe mukanda obalosa ngai zandi bo ndenge qu'est-ce qui ne va pas pression les qui aide moko be maman comment être à niveau apesa papa mukanda ba kenda ki na préfecture jour ce papa ke jour ya rendez-vous ba benga siko maman aya ko témoigner que mbal na ye asoki parana bana atika na bana console de ngona et que maman na yata boya pimna mbal mukanda ona ko yate oza mukanda te so ki mbala si mukanda nini akabana ndambo bana maman o mtema bien ata yo moko mama soko zo landa ngai yeba ke yo to beti to tanga mutu to tangi ko ba mutu te mais to beti di solo ya soko mo ke di solo na yo et donc ndemo na solo na yo benga to li memi papa fiston au moins di solo wana ezali solo na ngai ezala ki bongo te ezala ki boye kutu ne zali awa papa kutu to wana ba processus aso mukanda po possibilité ya papa aso mukanda ezali maman dit à peu près faire la foyer a continuer à kobota bana azobota bana kana papa wana mais bino emo kata aya mundile pas azobate o déclarer que sa femme seule ngo abotaka mais ba nom ya bana nom de famille obenga ngo senem na anglais ezaka ya ngo wana nandeni yo gati mine ba timbela te ba timbela ba kamwa de akala marine le plan ngolo ba otebi ke okosa ka ya area ngoyo ba ningisa mo mukika aba imakata ba mambonga kafa ale ba mama ebere ba ko songa ba para mwa kala siko tawa iba elegite motion elegite ensemble bozonga sous tita sous mama atayo moko mama boy ko pesa papa mukanda po azwa kaka mbongo ya bana akeko renouveler azu ba renouveler ba mama mukanda ya 2 ans moi de azwa ba maman on va ça la répéter azwa ba séjour à Mikemi baby on ça la rentrer en France on azwa ba séjour à Mikemi ba 2 ans ba 3 ans à Mikemi kende moya ya maman ata ba futaka yo luka mwa musala pona o se positionner ko linga keloko ya bahala te ya frité ya pamba te ya ofele te ya tolo na mnoko nini est-ce que bokomi ba maman est-ce que bokomi luka sala ka mwa quelque chose o futaka impôt pona oza la garantie o tata mukande ya 10 ans un jour ko péter mundela na zo baté mundele azazobate oza femme seule mais obotaka bana bana komo moko na ndenge nini ba otuna na ndenge nini papa bana wazawapi osuka nini est-ce que komi papa siko mta alwa na Espagne na burke aya na France baluka donc vie comme meilleur maman betie mosinzo a jongle mama judo abo papa mukanda papa siko akomi telantela na ndenge ya beti don telantela papa sangi sika olala ba pesi ba chambrette mo ka muke a débrouiller papa yo po na ata na côté na papa pata yo moko papa na mukanda ya Espagne papa zonga Espagne ko zonga Espagne kene ko bunda so ki difficulté na Espagne benga biso to repérer numéro ya Eric Shimanuka et peut-être à Barcelone ba ko sunga yo okozo musala okozonge la vie ke ovanda ka ndengo wana sans employeur 13 ans na France. Yaya, papa sali 13 ans en France na famille na ye wala azala do kita lembi na ye. Mais zonga en Espagne. Na esa bino bana wana ba yaki na Argentine na ba 7 ans na ba 4 ans quelque chose comme ça. Bana ba koksi mikolo, ba komi de mikolo ba 17 ans, kala minti force ba so siko ba mikanda normal. Bana ba na ko tanga na comme état ba réfugié au Afrique. Sikoyo, soki classe sili webi yango ba kata ka mukanda bana ba ko sije mukanda ba ngondenge nini. Tala ndenge vie baby. Oh mama soka boki sana bana ke ba bota me Espagne. France,
Espagne et ça Union européenne balinga bazwa nationalité ndenge mususu pour ça Union européenne yo kosi ke bana ba Afrique bana ba komata Afrique c'est que ça mes cœur na zo ka passe bana wala ba ko document ni via bana et baby tant bana ba sa classe bana ba ko sans papier si ko epesi ngama mutu ko so ko na comprendre té est-ce que bana so ba ko 18 ans ba ko so en Espagne té ba ke de déclarer to bozo en Espagne. Bon, est-ce que attestation de naissance sont des alliés? Tous les alliés. Est-ce que les alliés au Simba? Tant que bana suko se décider siko bazonga ba ke déclarer so bazo au cas où bandimi ba bazo mo kanda l'Espagne ba retourner beaucoup mais France ndenge nini tant ba ko vérifier le système ba boka ko comme ça ba outi Afrique mais tant ba ko vérifier que ba botima kuna papa ko on a problème maman to ka so gang ki o ko appelle un problème ba ko luka yo est-ce que komi to so la pembe ba maman to yo kaka. Si tout le monde papa fait comme la crise spéciale mbilinga papa si ko va dire que maman menace mbonga bana ozo boko bana bana so mbale comment si yo lera bongo moko ba maman poto sala ma sécurité ba linga ru papa bete ba so masolo mbonga bana te so betika so mbonga bana bo bebani mabale belé ko fana na poto wala pona mbonga bana mbonga mango na ndenge nini est-ce bana ngo bote bongo moko bokomia. Est-ce que vous c'est là que j'aime quoi c'est là que j'aime partager pour nous en France partager Tinda bande ko Espagne ya Belgique ya Australie partage Danemark Tinda bande boyoka papa bande ko sala ba chantage pas maman pesanga 500 €, et pesanga 300 €. Maman pesa et moi pesa moi boy mais maman au lieu pesaka au lieu boyaka joie papa pour la possibilité zali au ma papa la préfecture à Mukanda pour la famille à réunifier aux la paix sauver pour un jour ba ko benga yo maman yaka yo botaka bana ndenge nini femme seule mais comment bana oyo papa la bango zala ka wa okoloba nini okoloba nini bana ngo zala tana kumu ba kombo différente ba ngo komo moko ba ko tuna ekoluko problème yango to loba to boye ko no na bengi mabal na ngai alobina ko tuna ngulu era ngoyo to boye tuna ngulu yango yo o to loba kite to lobi papa bandi ko menacer mama o mondo ali wana yo so ko pesinga mukanda te so ko pesinga mbongo te na okende ko funda yo na préfecture mabe ekoti mama na ebike okota na vidéo oyo toro bala yo toro bala yo ezabe na yo comprendre toro bala yo luka moyen kutana papa memba na préfecture azwa mukanda po ba rotuna est-ce que qui parle la bana oui qui parle la bana amabana na classe ayina otika bana classe do moi possibilité à papa azwa mukanda et kozala memba papa azwa mukanda bo vendre ensemble vie et bande et continuer mbongo ya na venir te un jour okata mbongo wana kanisa papa le ngona ki en Afrique aïe en Espagne à Kotio na France na mbongo na yemoko yeba kabisa ki mbongo alori butala mukanda po yo mukanda wana mama atayo moko ozobanga te soka ke ofunda la préfecture je crois on a radio le collège on a rappelé na éviter mais to peut-être li solo awa comment est-ce que les qui a funda ki ya na ye na préfecture ba boto ya mukanda heureusement ya na mbongo a se retrouver état na famille na ye mais siko yo soki ba boto le mukanda au Kosaki, t'as la fraction. Au Kosaki, il y a en Afrique, nous avons en Espagne, France, Union européenne. Au raté, la nationalité qui a boyé, le coup intérêt à Yomogo. Oh, maman, il y a un dengue oyo. Maman, il y a un dengue intérêt à Yabanate, Pessi, passe à Moussaganate. Maman, Luka papa, bo sangana, bo ke na préfecture, papa zo mukana noté, ma bego kota, diable. Peut-être papa zo menacer na yo. La refunda mais jour tant diable a kotaka au moins la koti bena ya ka fundi peko au moins bena de convocation bena yi au komuna au commune telantela papa ya bana na yo 13 ans ngoyo donc yo so amonga bana pendant 13 ans ata no pesa papa bana na yo ti mutalongo na poto na kisasa bena yo na poto to benga otolo onde ngwana pra boy basi ya boyo komona kuna wa sa tongi de ya quelque chose para bango atongi de papa bango wese atongi papa bango ndako mais ay saka mbalete les mariages eza communauté de biens moi c'est na mobile ko mutu moko yo bandi ko séparer pour l'intérêt pour la souci ya mbongo atayo moko mama ete ya yo to beti sura mama oyo po ekweli biso mais yo pe mutu talanga peut-être yo talanga ndeko ozaka pe ndengo wana
Est-ce que moi, ils étaient bon, moi, ils étaient bon, ya bana, ya. Bon, ça, moi, ensemble. Au moment maman, moko boy, à ça, la gata fanaka, mais à côté de Kelemba, il y a 1000 € chaque mois. Et, à ça, bon, voilà, maman, comme il a répondu. Au papa, fiston, il y a bon, on a besoin de maman, t'es, maman, t'es trop sur le pembe. Maman, tout sur la pembe na pembe. Maman, château rouge, moto la bino. Papa, fiston, les lois, maman, château rouge, on s'arrête. Na maman, tongi. Année prochaine, tu vas faire la Belgique. Na okuta na maman tongi. Tant na na château rouge, tu okuta na maman château rouge. Papa, fiston, les la bino ya ko s'arrête. Tant na maman château rouge. Maman tongi. Sabino, radio le coisa. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ils arrêtent ngwana. C'est là nga ba j'aime ya. C'est là nga ba j'aime. C'est là nga ba j'aime. C'est là nga ba j'aime ya. Comprendre? Maman, tchana se. Na éviter que personne mutu ko soit, il faut être un expert. Bande ko beaucoup na biso. Na éviter que bande ko immigration, o ba immigration en France, ba ça belé Europe. Est-ce que bana na balé pauvre? Il y a comme na 17 ans déjà. Afuma kati ba ko mukanda, étude bana ngo. Est-ce que possibilité za bana wana to sauver bango, ba so mukanda, ba so nga Espagne? To ba sa ndenge nini? Est-ce que ba saka na ba certificat ya naissance na bango ezakaka? To ba sa ndeko bana ba so mukanda ndenge nini? Maman on doit aussi via ban. Bon, si quoi maman, ozobo ya kopesa papa mukanda pour na ni mobile na yo. Tant obo pesa mukanda, mais ozo utiliser papa donc abo tarabana. Donc yo utiliser ka abo tarabana pour na yo so rambongo, mabe koti, bongo pété. Mobile ngo la la kikuku ma quelque part mobo. Ozo na se monter papa ba na yo. Donc yo so na besoin ko obo OK, ozo semi obo tipo bana ya yo so rambongo. Passe. Pour bana ata ba okola. Bako tout na yo, au sala papa boy pour na nini, mauvais souvenir. Biso to rata nationalité pour na nini, pour na maman salabo. Est-ce que bana ba se pe na yo? Yango mona ka, maman so ko mukolo, aso akumo bunda luka luka ole moko. Maman wa sala bana to na bana te. Bana ba sundo na pour na sala ba ma be moko boyi. Oni, ils a rendé boy. Est-ce que comprendre? To soli pembe. O to lo ba kité, to lobi. Yaya, isolo o so que ça li yo, benga so di memia. Ce que vous avez yoté, au moins que vous avez des similaires et que vous avez benga biso ya benga biso pesa les auto bête ma solo auto benga to bête yango pour la biso mokoté pour la conduire ba douter mais plutôt na bosunga et si quand de quoi kwei yo okoyate est-ce que commis c'est que bien voilà to sugi awa merci na Chris Larise Pelende réalisateur émission oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende osaki bon na script na lumière la fille à papa. Merci na Mamarina Umbilaris Pelende, coordinatrice de la chaîne Oyo. Voilà. Tokutani prochainement. Na numéro sur Radio Le Collé, Masolo. Est-ce que vous avez la biso yaya? Ce que moi que solo c'est pédicio partager yango. Partager yango, peut-être c'est pédicio pété mais vous sungande ko songolo et si ka moko pakala pa yo partager na groupe WhatsApp, partager partout, batu bakota bayoka. Tokutani prochainement. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara kasi ya moto développe pas titre ozali kuna liboso tika tolobana oboyi yaya sponsor na biso ya sika Michael Josh omoni ba montre oyo montre ya Michael Josh marque déposé à mwana mboka ezali ko sala mabongo na États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boyi yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et outil États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata ya mona ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo to lingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka ba paya ozo idéologie yo kaka bilamba oui c'est vrai que là ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala mo la mboka Mike George Mike déposé na ye bo moni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezalaka bongo na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bo mona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapato kaka de bo être ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat tout actionnaire moko ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco
Baby Visco zali compagnie au basala kaba wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mwana mboka ali kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino bateka ba wax hollandais au super kingal baso bango na cher. Commandé yango à partir ya Mike Josh. Numéro yango atotili yo baga. Numéro yango wana bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. Soki bo mono lekate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo toko tia en contact na Mike Josh. Bande wana boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Parce que on a mort les billets d'Afrique du Sud. Ah ouais, ton ami qui nous sous au comment on a courant magasin car il y a combo. Alors, il y a ce qu'on l'ignore dans la montée bosso, il y a que font la magasin la combo à Mike Josh. Ya moi la mboka, benga Mike Josh ali wa to benga sur la radio lokole. Ya au konsoba montre. Au konsoba super wax hollandais. Au konsoba soulier à Mike Josh. Ba chemise, ya bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doyen Mishokoto combien kutu Mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Bino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Mishokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, pour quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le Maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. Totombo la bendele ya mwana mboka. Ba kondi. Bonne la biso na Congo, partout. On a ta montre comme nini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Boko mia Mike Josh. Benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyonso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto ote moi étagère moko te rabloka Mike Josh. To supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o toloba kite tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana, oyine to mutaka, elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête, batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike, olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet, okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba ntina na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.